tontinga au motema pona ebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la babonné na biso ya Océan du Congo pe na bino banso bozali vraiment kozoli bako ya kolanda émission du début jusqu'à la fin bozali ko partager ko liker pe ko tia ba suggestion na bino tika nzambe ya lola amona bino pambate awezali chaîne na bino ya Libération awezali bisika oyo mwana ya Congo nyonso azali na droit ya koya koloba pambate ezali esika oyo tolobelaka ekolo Congo tala na mokolo mwa lelo nazali bongo ngai mokote nazali bongo na Océan oyo azali bongo résistant mobundele monene ya ekolo Congo oyo penza atelema iso oyo azali moboti to pe patriage ya ba résistant nyonso oyo bomoni lelo etondi na molongo mobimba pona kolobela ekolo Congo lelo to koloba na yema imanso mazali koleka la République démocratique du Congo en tout cas ndeko yo vanda po mona babi balemi bale ya minene oyo boya mbindo nde lelo penza ezali ko telema pona kotombola mongongo koloba latina ya maye oyo matali République démocratique du Congo. Mbote papa Océan. Oui, mbote maman Océan natonde yo pe mbotondi na sepeli na lingate soko pesinga invitation na zanga vraiment parce que mikolo yo isa mikolo to kolala su pongite ndenge na lobaka kaka biso moko ba congolais to lali pongi ba paya lelo bango balingi ba koma ba kolomboka bazo bundisa na biso ba kolomboka donc moi to lala pongi ezate esengi maman Océan to telema mboka ese kei mboka se tamboli vraiment to signer oyo koyaya. Vraiment merci toko tapé na lombango ndenge déjà le bimbo keke pour le bito signé kasi mona mboka to banano na makamatali Vital Kamerhe pamba te to moni campagne na epeza ali makasi ya mbotoko tala likambango to tchana no mai malekaki bandeko na ye ba telemaki pe ya ko ganga peza laki mbutu na triomphal total na bongo tozonga Kamerhe Kamerhe innocent. Et comme il y a ma gaz. Kamerhe innocent, ça change rien. Attends, ma bois qui gaz. Kamerhe innocent. Merci na bandeko langa mona mboka la bandi biso to kotala bato bagangi balobi justice ezaki ya lokuta ndenge oyo bakondalaki Vital Kamerhe balobaki bakondalaki po ayibaki mbongo intelligemment donc eloko wana ezalaka te pe lelo Vital Kamerhe apesi mwa maloba na ye namoni bakongo mani nyonso bayambi yango balobi bosangani fo ezala po ete bakende kotala likambo litali est nini penza yo koloba. Merci maman Océan vraiment papa Océan azana bon, vie est mutuna, tu peux éclairer la population, tu peux éclairer les vrais Congolais, originaires. Il faut pas aller, hein? Bazaï belé. Bazaï belé na souka to lobelango parce que mikolo il faut pas au côté d'une émission, bimisa bango na poisa. Bimisa bango na poisa. Ozomona, to bombi pétrole. C'est ça. To bombi trop à partir ko bomba ya biso moko. Tala le seconde to komi ya ko loboko li mwana na ndako boko li lobe ko mi elima akomi aboma yo vraiment mais akoli na mbongo na yo akoli na bozwi na yo akoli na nyonso mais lobi abalukeli ya cho munduki le lobi so babalukeli biso na bapaya minduki boye o to boko la ki bango minduki boye na mbunzu tozo mona te so to tebo toza nango kasi loko ina ko loba mama Océan pona ndeko Kamerhe soto zo ke benga ka bango bandeko Kamerhe ndeko Kamerhe te batata déjà ba ebisi biso keno ba bandeko na bino te parce que ndeko anyoko la mninga ndeko te ndeko abomaka mninga ndeko te ndeko soki azana ngo azana souci partager na ndeko na ye donc Kamerhe pona nga ba congolais na regrette na pona ba congolais les jeunes congolais likola ba 5000 likola ba 10000 Bokena bino, un voleur a détourné allié mbongo et belé. Aza na prison, aza à l'aise. A kena centre ngana ba pese chambre.
akomi mikanda Fayulu na boye bakutana et bino pe batunanga tel jour boya bo marché pour ngana malibanda soki yo bimi libanda pour ça nini vraiment 10 ans 14 ans avec M. Joseph Kabila tu as fait quoi vraiment ndele le batwa marché yo bima pour faire quoi à la République démocratique du Congo donc nga osera ya kotika yoti ba bimiso yo ya ngandete ba misusu te kayo donc pona M. quoi Kamere pona ngai lo sambo na ngai ezalaka ata na prison kufa pourquoi wana za tubela so ko mutu akomi biko abandi bikoma koma kingane na kingane bakutana po basala nini mais c'est Kamere ozali parrain ya M. Félix Tshisekedi na Joseph Kabila yondolo baki ke Fayulu aita nani zo pouvoir to zo ngo lelo liango lelo siko leli yango mais naïb que zo leli yango parce que ça mascarade ça na prison wana mais ba bénéfice to ba avantage nyons et que na nanda kuna yi kuna ba kosi azana centre ngana mais il est libre aza bien na poko aza wana zo tambola mais nga congolais nga osena yibata sardine na mutute mais nazo nyoko malaka ndako mais Kamere ayiba ba millions de millions il est à l'aise alors ayiba pe yango te parce que il y a liaka soki 56 soki 76 mais le reste wana mama na munoko ma kasi chaîne baba chaîne Pandore mais ya bimisa pe vérité oyibi ke ne bandeli ya procès oyo na mbona bato Kamere balo bandoko lo baba mino bato yo mamoyo si le lokomba ngo mama balo mama Marthe mamoyo yo mamoyo mais yo bombi mamoyo mais yo kei 20 ans le loko zongelo so lo ba mama wana biso to yebi ke Kamere abandi tubela na Kamere esuka wana te o metango zo lo ba Fayulu falo lo ba na Fayulu pardon Fayulu limbisanga mais olobi ndambo mais ba kongole bazo kanisa d'après yo bango ke yo ndolingo o réconcilier Félix Tshisekedi Fayulu na Tshisekedi réconciliation exacte voilà ce qui est réconciliation Fayulu na Tshisekedi ko salema sortie de crise Félix Tshisekedi ndima ke oui mwana Congo na iba victoire na yo yango yo na maboko limbisanga wana même nzamba ko limbisa ye mais sans cela ba tubela makambo basala et que ce qui zo sala mananzelo bango bazo yela même président élu Martin Fayulu mukola ko sala ngo ngai na yeto ko yokana te parce que bango nyonso bazana posa ba kwesa mtuna yena se ba mekiye na système à union sacrée aboyi ezalaki yeba lokaki bemba te na katumbi baye ko lukaye na nzela est baye ke yo obundila est obenga batu baya na marche na pona est boto mekaye alors oya na mbongo bokuta na Félix Tshisekedi na nini Félix Tshisekedi to Martin Fayulu tango bandi ko songolia ba congolais Félix Tshisekedi na poto azoteka ba pizza voilà Félix Tshisekedi bataye soki nani représentant ya parti na bango en relation extérieure wana yazo ke yenga libanda wana Fayulu député azo aider ba congolais voilà le président Fayulu élu Martin Fayulu le président élu si azana posa aider ba congolais ba sinistré oyo ya ndeko na ye ya Beni oyo Félix Tshisekedi abetela biso masasi vraiment le 24 Kamere zonga mutute Fayulu le 24 to marché na nzela bande ko na biso Beni bazo kufa to marché kaka yo Kamere na Chilombo na Kasongo o akoma policier en tant qu'agent militaire ye wana kitela biso na balabala ko beta biso banzete ko boma batu akufa na marché wana tozana kanda Kamere lelo yo benga Fayulu baya basanga na Chilombo pona makambo est saline mes condoléances d'abord na bandeko babungisi ba famille na bango mes condoléances bana Beni bana Goma souffrance eza ya biso nyonso tango tozana ba responsabilité tozana ba dirigeant responsabilité ce sont des médiocres mama ba uti okende kuna ba ministre ebele ministre alobi bino bokima nzelo yokoto ministre alobi bino bokende nzelo sima ya ko disperser bango bazongi nzela Rwanda bazongi Kinshasa kokamwa ya congolais ya ba contribuable ba pesi bino ba frais de mission botie wa ba kezo bino basa ba Rwanda na Rwanda bazo avio bazongi pe bazolo ba ke Kagame ayambeli biso esusu bato ebele abobi bango voyempe c'est mais maman Kagame azali patron ya Félix Tshisekedi non Kagame aza patron ya Félix Tshisekedi Kagame ayebi complot oyo basala Fayulu Kagame ayebi yango c'est pourquoi quand il y a marche Torito marché pour na bande kwa Beni ale Félix Tshisekedi akotinda bato
Félix Tshisekedi na Fayulu bakoyokana te basali azana problème ya Félix Tshisekedi te mais azokista congolais assassinat démocratie assassinat constitution na biso kondima victoire ya choix ya peuple et qui na moto mosusu mais le Félix Tshisekedi mama monde entier na biso mo Congo to lobi azosala eloko te pas otira osala eloko te nyonso wana eza nini eloko eza ya yete kamere azana leçon ya kopesa biso te mama kamere n'a aucune leçon à donner à Fayulu ni à Muzitu ni à moi Océan ni à maman Océan jamais azana leçon te mais c'est quand même nga pona nga prière nanga okufa même na prison bien que ozaka na prison te mais bakoko o bazo mona yo place yo za mon pépé nyonso koya ekoyela yo Félix Tshisekedi andimaki te papa leki na yeba okufa bon Félix Tshisekedi andimaki te ba cousin ba okufa ayeli biso coronavirus anyoko biso le coronavirus mais bateli biso bakei banani ezali bande kona ye mais biso ba congolais tozali maman Océan yo zali nga on azali vous comprenez c'est nyonso koya nzamba yebi ke tozo nyokoma konyokoma oyo ezana maboko ya bato mama eza nzambe te me bande ko bozo kendaka ba losambo nzambe sunga kongo sunga paso eza nango ya nzambe te paso eza na maboko na biso moko mitema mabe mkoto comprendre oyo eloko tozoloba tokotika nano église tokitela nzela tobundeli Congo tobotoli yango après tokoremercier nzambe mais soki bolobi tobanda nano na église bongo to ya congolais ye parce que tokotika la kaka boy bango kutu bazo forcer ba église comme ebele oui bazo forcer bazo financer bambongo ba église parce que ba yebi ke ezo ko endormir population maman ils ont endormi. Donc, pour la caméra, la question, maman Océan, caméra n'a pas une leçon. Il y a coupé, ça, biso congolais, biso vrai congolais, ce sont des étrangers. Bâtir comme briller biso, trop. Depuis 65 jusqu'à présent, ces gens-là, briller biso mingi, et le biso congolais, to fongoli miso. Mutu lokola nga na fongoli miso, ba congolais, oyebi historique, te ya histoire ya mboka na yote, boya toko panza bango. Toko panza ngonde to koloba bimisa bango na mpoasa to bango nyoso na mpoasa za la banani onga katumbi onga kingandi to boyi na biso ngana za 50% te mais bata 50% balinga mi mona nde bango vraiment ba ba stratégie mabe bango se bata 50% de bango ba moni bango ba minimiser Fayulu tango Fayulu la zone opposition alors ça l'opposition na papa Tshisekedi. Mais Kamere avait Kabila, Joseph Kabila. Mais oui, ça va critiquer papa Tshisekedi. Katumbi avait Joseph 14 ans, maman, na pouvoir. Ceux qui va Congolais va kufa na moment wana. Ceux qui va Russie mukendi va kufa. Ba tu belé va kufa na période wana. Katumbi fait partie. Mais na place wana pe wana okopé sama bato pe balobaka likambo ya fomozi to pe réseau pe balobi na kokufa ya ndeko la biso babomaka wana. Yazaki te vérocité oyo ya mapinga akufaki kuna kombola yekiminga Mamadou balobi yazaki premier ministre pe okondani maman na lobi boye premier ministre est-ce que premier ministre d'abord aza militaire premier ministre azali militaire te muzitu ou premier ministre azali civil armée ezali à part ezala mokonzi nango le commandant suprême c'est le président de la République lelo bato nyonso bakokufa na lisasi batu nyonso bakufa na mindu le commandant suprême c'est Tshisekedi na tango akabito lobaki Rosi Mukeni nana mutaboma Joseph Kabila est-ce Kabila azaki massage ya bomi Rosi Mukeni et ça li ba policier ba peut-être il pesa auto kufa na marche moko utu ko leka wana Félix Tshisekedi na pouvoir biso auto sala match le 24 bato biso ba kufaki nana bomi bango Tshisekedi azali héritier ya Joseph Kabila mais quand bato be balobaka ba kufi na gouvernement ya Fomozi tout ce que est-ce que na lobeli voilà to kondale pe samba na gouvernement mama yoka ngana d'abord ba samba lukonde ngana zotanga na ngai yete wana ba petit ba yeba kundola na bango balia ba kende mama eloko te gouvernement ya Muzitu ezali gouvernement responsable o ekendaki na élection normale que ce soit nyonso elekaki mais Muzitu akendaki négociation te pour comme premier ministre c'est ça Muzitu akenda ko négocier na Kingakati te pas comme premier ministre. Les accords entre les Palou et le PPRD ou Joseph Kabila. Et ça qui a léini, ça qui a moutonnios, et ça y a bataille de PCT. Maman, ngana ça le document. Au moins ba image ba sinaki ngo Muzitu alobaki na Muzitu azalaki sur place. Kabila yaki na batuna ye. Kisenga pa yaki na bango. Yo kotangila nga Félix Tshisekedi batokena na ngona Kingakati. Les mêmes magouilles balinga batia Fayulu a répété mboka na corps ya mboka et la batumi balete
yo cheba lion na yo chema ndoki boy na ko signer makambo seke population kufa na ndimi na kufa nzala na population to ndima ka Fayulu kufa nzala pona population aboye pouvoir lelo yo bazofinga ye balobi azali ye mtaokangisa Bokechu bakofinga no bakofinga ye ngai na landaki ba diaspora bandeko nanga ba diaspora na profiter ndenge mama alobi yango Bokechu afinga mutu nyonso mama osaya kofinga de fois Bokechu afinga ka des fois ezalaka po azwa mwa clientèle to azwa mwa gaz mais na mtema na ya yebi ki ye Fayulu ayebi pour akomisa ye premier jour oyo balobi ke Bokechu abimi ce sont les diasporas qui ont félicité le président élu Martin Fayulu balobi boyebi le président élu Martin Fayulu Bokechu abimi le président élu Martin Fayulu akangisa Bokechu na avantage ya nani ya Félix Tshisekedi vraiment lelo mutaza na pouvoir c'est Félix Tshisekedi Chilombo na ba taliban na ye ba IDPS o azo ke soma na poto ebi azo soma kuna ba diaspora ebele ba diaspora ngo ya nzala ngana zo comprendre te bande kona ngai ba diaspora o ba comprendre ka bazali ne ba diaspora msusu ya nzala ndenge ya Félix Tshisekedi azalaka kuna ko telanga ko telanga lelo akiko zo bango ba $10,000 zo ayaka mais investisseur ya yele biso ya ba diaspora bango na la présidence bango na la présidence 1080 bande kona ngai 2650 voilà bazo perdre temps bango na la présidence bazo perdre temps te mais bazo zo mbongo diaspora zo 30 milliards $30,000 $15,000 kuna bandai ko zango et lelo ba aya na poto abanda ko somba bino na $10 alors muto azo somba bato na $10,000 intention ezani vraiment ko boma. Non, c'est-à-dire moi zo ke somba ngana zo lobango izaba luba. Ngana bomba na ngate, muto ko benga nga tribal a benga nga parce que un vrai Congolais, un vrai patriote, un Moswahili, un Mungala ya makila. Un Mungala, un véritable Mungala maman. Bangala nozo te, bangala nzala bazali. Mais Mungala penza po somba ya maman, un Congo. Ya makasi. Ya makasi. Aolingati. Mundande ki que ce soit yo somba ye na pri officiel azo somba batute et puis tant azo somba bato na azo somba bino ayebisa ka bino ni ke ngana umena na Kinshasa asomba bino te ba océan bazali to côté lema to ko kende tina suka mais suka ba comprendre le monde comme ça wuti poto ya lobi te magia sombi biso me biso moko to yena Kinshasa mieux vaut Kabila que Félix Tshisekedi wala mutawuti poto ko alibité donc alingena ye Kabila te te asalika comparaison hein oui façon moi makambo ezali la ki ezali ka bi vomier o auti na eza passe ya oyo na passe ya oyo ma préféré passe ya oyo c'est que passe ya oyo ezopela na moto hein ya oyo ezali ki nango moi moto yango nete kufi hein mais ezali passe ya mutu oyo soi-disant opposant fils de opposant soi-disant congolais alobi mieux vaut Joseph Kabila na passe wana que Chilombo na passe oyo. C'est ça. Allez-y comprendre. Vous comprenez? C'est-à-dire voilà outi poto. Outi poto. Azalaki pe ko komisa Félix. Akomisi Félix azalaki voilà. Alobi non. Makambo biso to mona na poto za mususu. Alobi te bande ko to mela kosu na sukalité. Parce que cracher ça sukal na mela yango. Te awa place ngana ye ba Congolais bazo souffrir. Parce que tant moyen akobimisa mbongo na tongo basomba biloko bazo abimisi 10,000 bazo na mwa biloko na sanyawa yebisa ngai eske na poto mutabimisi $10 $20 aya na mwa kitungawa siko ye moka zomona ke bazo lia te mais visi ye moko ye na terrain alobi il faut na zonga ngawa na okokate koka ngo ayo lobi beton nyati yo lisusu tant tozo ba ke biso wa beton zo nyata biso eloko te ba beton zo kosa toza bien ezali mangungu ya pamba ezali lokola mutu azolo ba me akufa kala nde Félix Tshisekedi na nde IDPS d'abord ça brille là-bas l'IDPS makasi division ba panzali ba truc ba boy Félix kana IDPS ça brille parce que bako ngana gondima bango te parce que bazali bato to comprendre na l'état tant que ça bango ndeko Félix Tshisekedi za papa Tshisekedi le fils n'est pas le père et le père n'est pas le fils bino bozaki Félix Tshisekedi neti papa Tshisekedi papa Tshisekedi azaki ba penser na ye avec na ba ligne na vision na ye vision atato ya mwana oyo bino bo pesi na kombo IDPS celui-ci n'a aucune vision pour développer le pays muto atangi ba classe malonga te vision ngwa uzango mutu po a diriger mboka atako nini ndenge nini mama
ndenge tozo ke sala boyo naza na faculté naza enseignant j'ai fait la pédagogie ngata na Google na koti na luki na Google na luki diplôme ba Félix Tshisekedi option nini ezate bazo komela yo D6 ya matembele to D6 ya nini on komela biso lelo ba komi Félix Tshisekedi homme d'état président de la République bah ceux qui ont identifié Félix Tshisekedi aucun diplôme bazo signaler même il a fait les études secondaires na études secondaires bah diplôme pédagogique biologie chimie ou bien quoi ya bango yebani kombote université yebani te chasse loko pamba zona yo yiba kolanda batayi de peste biso na batayi de peste zo souffrir nenge moko mais bande ko batikali ko kumisa Félix Tshisekedi batumso bazo kumisa yatake baluba OK mais bande ko baluba mukolo bokolata ki congolais po boza ba congolais même mukolo bokolata ki congolais na nzoto na bino otali Félix Tshisekedi en tant que congolais otali en tant que président de pays yenda ka mamboka o comprendre que non Félix Tshisekedi a osala le côté biso ba congolais to mo mama ezo yozana en na Tshisekedi na ndeni akopianga nini pe na kolongola nini le le place ya zanga na kolongola na osimbele mindo mais ce que nous disons c'est quoi peuple azaka en opposition ba pesa biso ba propagande pour nini peuple na kolesa yo na kosala lo nzela na kosala boye to pesa yo confiance zo ebonga sala nini vanda biso zongi simate bongo sima mikolo makambo mutu alakaki biso makambo mutu ayebisaki biso emonani te na miso biso to la pongi to ko imposer na ye même si ko bengana ye Félix Tshisekedi même ko bengana ye bino ba tayire boya to sangana peuple nyonso to ko bengana na Félix na Joseph Kabila ba kende soki na pas kagam na bango kuna parce que trop c'est trop mais siko papa mona mboka yo pe wana oseyo lobi esenge to bengana ye mais kaka bino moko boko misusu ko kende ko loba ete to kende na maponami omote ke bino mo bwana langage mibale nani mama oloba to kende na maponami na uta ko sala intervention moko concernant maponami wana même rien qu'on expliquer au peuple congolais. Na kobandana na président Fayulu na Muzito. Président Fayulu nga combattant na bino. Mukolo bokolo bazo ba élection na bino to yokana te. To yokana te. Pourquoi maman océan? Président élu Martin Fayulu alobi si Tshisekedi ibinga pouvoir na ko simba minduki te pona boto la pouvoir. Même diaspora, yebi ba yini Fayulu pona nini? Babisa ki falu kende tombusa nde peuple a tomboka ka babosani ki asa homme d'état c'est ça homme d'état moko ta koyi voilà homme d'état moko ta koyi ayi sa batukena bo tomboka te mais bana kwa desa bora mtsoso baso comprendre makambo te balobi to tindaka ye atombokisa population te nakosala ngote tango falu la bengi sa batu na marche esengi biso peuple to yebela kende to ye marche awa peuple congolais to ke libé ba bengi politicien moko te ya monde entier ou même ndeko basaba ba yebisa bien otinda biso non tel politicien na kombo boye abenga bato na nzela yebisa bango botomboka aucun politicien na 1960 tant to bengana ki ba belge nana benga bato na nzela personne kaka équipe ki beta na nan kasavu balinga ki sala meeting na ye na nan allez bango pe bavandi wana tango ba joueur ba ye na ba sporteur wa utaka ko nini abiso to comme ça la boy allez te bato moni trop c'est trop lelo nde lelo siko biso mkoni to koloba lelo pe lelo vraiment to ye marche boy ba police ozo na mindo to ye marche boy ba zo beto so banzete to ye marche boy ba zo boma biso mkoni le peuple congolais koloba trop c'est trop lelo nde lelo ndenge ba koko ba loba kyango vraiment koko moko te batindaki. C'est-à-dire, président élu Martin Fayulu na Adolphe Muzitu, makambo ba élection exacte. Bolanda bino moko. Au sali proposition de crise. Baboya. Ba yebi ki un avantage à peuple. Baboy. Babi bake ko so ya lutundula. Bazu loi électorale. Tala sali réformer ngo ayebi le corona mituna bango bazana iloko te. Soki ba ndimi proposition Fayulu bango ba miabizengi. O pe baza pe bongo. Baboy yango. Bakesa na ndenge na bango. Tala mutu aboyi proposition ya mutu ya bien. Alinga sala ya ye c'est quoi le bako ozo sala na pembena za malamu siko bien to l'élection ya bango to yo proposer ya yo proposer baboy ya malamu bango ozo proposer za pona ko boma peuple bako sala ngo pona avantage ya babana na bango avantage ba yebi ndenge to ko déverrouiller présidence de la République le Félix Tshisekedi a nommé bande kona ya baluba partout na cour constitutionnelle bango na bango na senya wazo forza cha mutu na ye yebisanga ta to kene l'élection to bina ka ne to bina ki na 2018 te vraiment to telanga to telanga na 2018 te peuple congolais ngai na lobby to ba congolais nyonso to lobby ndenge mamoso ya lobaka
biso nyonso totelema comme un seul homme ko bengana ba médiocre ici. Vraiment. Ce sont des médiocres. Vraiment. Comment ngana lobi to ya par consensus to yokan. Omoni caméra point ni caméra tinda kimbela te. Yo Félix kende pa Fayulu. Proposition de crise wana ya bimisi eza bien. Kende point tinda ki yete. Ndena makambo abeni ya nani ndea ya kocha Fayulu mutambu yo Fayulu kende et pas ya Fayulu ko kende pa Félix ata mukolo moko te. Élection ko zala te biso ba Congolais to yebi to za déterminé to ko changer classe politique oyo to ko simba mindoki te. La population est plus que les armes. Amen. La population est plus que masasi na bango to ko benga na bango balinga te to ko benga na bango force ezali kaka biso to prendre conscience mko to prendre conscience to lelo mama munduki wane ko beta so to kimite policier na militaire mtako kima. Donc l'élection mama oyo olobi bat bazo lobanga na boyango na ba parlementaire de Bunyons na bino ba résister bozo landa ngai esika nyonso boteaka bana kanluka bana zando bana masina bolongo l'équivoque ya élection na lobaki mateya na biso la révolution mateya na biso changement ya classe politique na nzela révolution sa yango mboso abandi kopu na ye na Félix Tshisekedi na ba Christophe Lutundula na ba Bemba na ba Katumbi ba garder poste wana tina 2023 ba conduire Félix Tshisekedi Chilombo. Alors yo population orundi ma souffrance il y a 2 ans ezo soit nano bon. Vraiment. Bon il y a 10 ans. Vraiment. Souffrance il y a 2 ans. Monte ezo pela. Ndé il y a 10 ans. Wana ko ça déjà ba kundi biso sitopoli. Donc makambo ba élection oh maman océan même ndongo bandoko ya ba résister le ba que papa océan les grands résistants lobby botika makambo ya ba élection botala nano élection bozo lobela kuna na seni bazo bongisa lelo na seni na parlement kuna Fayulu atinde nani atinde mutu te mutu atinde nani atinde mutu te alors ba lobby quand même balinga sala marche pe sengo ezali pamba te peuple azolo ba ke batela bango mosengo oui premier zate mosengo oui société civile non Fayulu alobaki nini Fayulu alobaki na proposition ya loi électorale quoi société civile azwa mikumba na ye biso ba politicien tozala musika ya seni ezala apolitique ezala politisé te eloko alobaki yango wana alors mosengo yango bazolota ye na ndoto ba mosengo yango tokoloba oui baza batate au père moko balobaka moi bien après ba pédaler oyoki mama bakei ba pédaler ndelo na lingana te yango wana tango muto za na détermination ozokende liboso telema bino so ba président abimi apia au jeep oke ko bwa mukana na yo vandi auti ko bima wana ba clé chilo mazo cha ba clé ya mbongo yo ya kamonoko ya kozwa clé yo ya mbongo alobaka sute alors so ba otia papa mosengo eloko na kopesa conseil soki ekozala ye faites attention kongo to wuti musika mboka muso bazo seka biso makasi yo lande na Mali kuna te ba fingi chilombo makasi même ba militaire ba fingi be ba bile yaka yoza soko la président Union africaine tinda ba militaire ya Union africaine soto panzio te tinda na ta yo moko kuna ya Kinshasa to ya RDC soto panzia ngote c'est-à-dire azo ko intervenir makambo ya zo yebela mtuna makolote yo kanisi ba to lokola ba soda na yo lokola ba policier na yo ba yeba makambo te bazonga kateke population oyo ils ont souffrir mais bana ba policier baza banani ba population non bon moi ba policier la population congolaise te mais tango yo longola ka teno kendaka wapi so kendaka na ndao yo mona ka wenze nenge ezate conscience mu colonie bozo conscience mu colonie ba pays muso africain muso bazo l'exception exemple mais ngana zo bela ndé peuple avec soda peuple avec armes peuple congolais ta ko Félix Tshisekedi pesi $10,000 ata apesi ba diaspora $10,000 apesi 5,000 francs apesi 10,000 francs congolais kima ezali okolo komi kunda muto azo somba yo tango asombi yo azu voir na yo esili non ata obeleli ndenga azo somba bino c'est fini donc peuple to telema peto kolonga peuple to telema peto kolonga bandeko na ngai tokei penza na suka émission na tikaki mona mboka Paulo bapamba te makambo ya lobaka mingi ngala lobaka ngo toza na posa ya maponami iyo me maponami na 2023 te soki ba okipa bazali yao na mutu Kagame atelemi avec force boy bato balobaki Kagame a humilié Macron ayambi Macron atie maboko la poche ba Macron ba bala misala ya Kagame
malgré ba français ba batinde Kagame pas comme plus puissant bon la dit ba vidéo moi na été alobi ni alobi azolo bango alobi soki papa na yebi ke batinda ki effectivement batinda ki a dénoncé batwana na monde lelo criminalité assassinat et génocide des ba français pour bango bato utiliser Macron pour Macron bon biso yango moni ke batwana bazali bongo kokokate ko déshabiller to ko meka ko déstabiliser ba Kabila oyo po Kabila alonga kamindele mwana mboka tokomi na biso na suka maloba nini oyo koloba na bato oyo bazali kolia kanyaka pe koluka ko déstabiliser combat pe mwa mbela pour la makambo itali Bokechu na ndenge dossier na yekomi pénal boy. Merci beaucoup na robandana na dossier ya ndeko Bokechu na benye ndeko parce que azali congolais ya makila o bakendaki na pasi o ba déplacer ba mboka na biso likola minyoko ba déplacer ba mboka na biso likola ko lanya ba ko bomba bango toza di cœur na yo rosale le côté mais na yebisi ba taliban o bazolo ba ke Bokechi ba ko benga na ye Bokechi ko sala boye Bokechi boye bi identité na yete bino ba taliban yo wuti soki mbujima yo wuti soki wapi mais ituna biso ba congolais to yebisa yo Bokechi un aza réfugié congolais aza na passeport de ba réfugié ba benga na réfugié ba benga na gaete ba ko longolé na Belgique na France azongi na Belgique ça c'est un de deux Bokechi bana naye na mwasi na bino boyebite baza na nationalité nini parce que na cause la congolais mais na changer nationalité na komi congolais français congolais c'est dire na za avantage na za pe na babendani moko donc tokeba na dossier Bokechi même bon na zo le Bokechi so ba condamné 2 ans 3 ans nde Félix Tshisekedi bongi nde Félix Tshisekedi sali musala Félix Tshisekedi tanga ba condamné nga 150 ans Félix Tshisekedi tiro sa osala ga lelo te osala lelo te ata ba condamné Bokechi bani ba taliban ata ba refoulé ye Félix Tshisekedi akosala lelo te akotela ko sala pe lelo te ezalaki Kabila zo bloqué lelo ko Bokechi bon wana za ba histoire wana za ba débat moko e bataille de pes ba chômeur biso nyonso mutako sa hote ko ba abangisa ba yote tozana bango na ba Pascal wana mukwana tuni bango ho bino bo finga nga chômeur yo pe chômeur donc chômeur azo ni finga mninga chômeur ozoma te eza libabe oyo bino zo ko mema mboka na biso donc pona Bokechi faux dossier no ekokende kaka malembe ko sila nango que ce soit niveau de dossier Bokechi ko yaka Kinshasa jamais parce que azali réfugié ba benga na gaete sona ba sati na bango ko la mutu asa ko impiter Martin Fayulu Madidi alobi yenda tindelaki Bokechi ba faux avocat Martin Fayulu ndaza sima makambo bande ko nanga ba lobi président élu atindeli ye précisément za ndeko Shekina ce qui ndeko Shekina na ko loba na yo longola avocat ya faux et président élu atindaki cha avocat mususu parce que tant on lobby faux avocat na sens nini avocat wana tant azo samba bino bozo sala te tant Bokechi asala ki ou acte asala depuis 2015 mais à ce moment là bazalaki ensemble le président élu Martin Fayulu bazo bundela makambo mboka est-ce que Bokechi azala dans l'ennemi président Fayulu élu est-ce que Fayulu a occupé Bokechi nanine Fayulu c'est quelqu'un qui a occupé Bokechi so beaucoup ça raté pour to kota na polémique te Bokechi azala mwana mboka Fayulu azala mwana mboka Bokechi azala na temps na ye na wazo sala mais to comparer Martin Fayulu na Bokechi te alors le président élu n'a rien à voir na dossier ya Bokechi bwana banguna o balingi Fayulu te olie ba lo bake mutu aza sima ya Félix lokola balembo wa Félix lokola bango balembo wa Félix ba $10,000 et comme que était Fayulu nous appelle faux avocat faux et banguna to yebe mino de nyonso bozo sala dossier o bino moko boye biango eza Félix Tshisekedi parce que bolandi Félix Tshisekedi na sima baluki akimi nzela sima batu balanda ki eza bino et tant on moni boy ngaza na danger le même danger ngo basalaka na Kabila en 2015 au dossier ngo bazolandela ye le comprendre lokuta bomoni biso to lobi lokuta to ko buka yango pe to buki yango na plateau awa to yebi ke Félix Tshisekedi a pied bino bambongo Félix Tshisekedi la sopi bambongo na poto a sopeli bino bala bokwei na bino ba combattant ya poto bolandi Félix Tshisekedi mais ndambo ba combattant botikali bozala to sima loboko moko to continuer lutte mboke ezokufa bimage bozo mona ngo tongo pokwa biso na plateau pona ko finga mutute pona ko sala plaisir te mutute mais tozo sabino ke Congo eza ko kufa d'abord ndeko poto yemo ko sinale yango ndeko ya poto basta ta voyage 3 jours te banda Félix Tshisekedi ngo akota boya ba te ba $10,000 ngo boya pe ba pio $10,000 je crois que voyage na yo aller retour ko peut-être moins 2500 venez à Kinshasa so que fingi yete
ah bongo la yo mutu liboso mutu kofinga ye donc pona makamba bokechu to cheboy mais pona koloba que non président Eli Martin Fayulu mudasali boye pardon botika ye libre to yebi que campagne ya lokota po image a Félix Tshisekedi bunga biso to yebi que ndoki ya Congo kombo na ye Félix Tshisekedi Tshilombo omenda soko benga batu bandoki ye moko ndoki ye moko muyibi Changongo obeta muninga coup d'état oya au pouvoir na ye sala te to mona ndoki ya liboso. Parce que tant que le président Zolé Sabatou n'a été, peuple n'a été, peuple bloqué, Zoromata, peuple Zokufa, le loba volca et tomboki, le loba maille et tomboki, la volca et tomboki, tu l'as mosso que ça m'a voyeba, Bilima balingi yote, ceux qui ont lingi, ceux qui n'y là yo, mais yeba qui bas, oh eba n'a déjà pour étudier, bassine de temps, vraiment, bassine de temps, yo zo mona mwaza aventure, yo sala. Mais il y a des gens qui tolingi yote biso ba tolobaka bakoko na biso na mabele to tombisaka to lomsaka bango na butu to sebela bango masanga to li bakoko mboko bino tika boy 65 ans après 50 ans lelo mboka na biso to ka chance te ya ko zaka batu biyo ya ko zaka ya ba lolengo to bitaka maboko mama oseya Fati Beton so ke na balabala ko na sangu 2500 au fait sur Fati Beton est-ce que mutu akoza la béton to peuple ne fait la béton il y a lobby le peuple d'abord le peuple d'abord il ko bani comment yo ba bengo béton mais peuple ne a chassé hein c'est le peuple qui fait oh akoza la béton po ya zo lia malam po ya za ile béton ndenge papa nani yo yakufa yo nani papa amemela biso pe ndoki misusu yo tango ya musée asela ki biso lipa moko boyeza ka kombola na bosa koma bakanga journée mais on a tola ba ngonde béton hein po to banda ko lia lipa ngo musée bateli so masangu so ko asala ta boulangerie te ata boulangerie ata lipa moko abimisi ya béton te na yebite ba bengela ke béton na yebite béton mama la reno to béton ninga comprendre ngo te ti le mama c'est parce que ba benga mo béton asali loko moko boy mais je vous dis non béton ya cimenterie voilà muto asali papa muto asali ata lipa te eloko moko te abimisi ke Fati Beton eloko te bana Fati akota ata boulangerie apamba asali bisango te lipo benga lipa Beton lipa nan tako ya Joseph Kabila yanga jonatika yango ekomi awa 200 francs na lekete yango hein bandeko Beton en quoi Beton en parole Beton quoi parce que comme le monde na la TV vraiment nga congolais mama tokobunda mboka oyo tokende na suka tokende na suka tokolonga nazali population tokolonga nga naza na couleur politique te na kolobela Fayulu en tant que population amen soki na moni mbeba na pesi conseil mokonzi okende boy te sala boy po soki toke boy na nzela na biso soki yo longi eza population muté longi mais soki oke boy kofinga mo ba kofinga yo population muté kofinga ndie tozo loba biso tokotelema nazo telemisa population ti lo mot schéma mosusu ezate schéma ya révolution schéma ya élection tokokoka ba impérialiste te à part Félix bato bachaka bango faut que bango nzela révolution bon yo zotala Félix apamba kotala ko Félix kaka te nani achaki ye au mwana musala travailleur il y a un patron il y a un donateur il y a un faiseur du roi c'est ça il faut commencer par le faiseur du roi pour picoler dans la révolution so to sali révolution on va chercher tout le monde Rwanda zo ba Rwanda bozonga na Rwanda so ki bokoye bozu passeport normal so ko sala entreprise na yo au sali mais aux asima ma peuple congolais comment bino le boye liboso na biso konyoko la biso ba chino ba bakonzi bango ngai lo na zo tele mikolo be étranger non ça be étranger c'est ça le là tava Moïse Katou menga nazo tanga ye kombo nazo banga te baza be étranger naza 50% déjà fier de obundela mboko yo ata Félix baza étranger pas 50% mama Félix azali na bon ngana munoko na nga bolimbisa nga muto na kolobaki na okanga so kombo na yete vraiment parce que quelqu'un oyo azawana azoziraka soki aleki na Pascal ba tu ba beta maboko oh na bisaki ba congolais mkoloni ni Félix azolek boke pemene ya prince na bordir bino noso botie maboko la matama boko na litam azoleka maboko te atali signe oyo kolobela ye signe wana eza signe ya mawa signe eza signe ke yo oza lesengo bino oza na souci toza na pasi mais ntango Félix azoleka Fati Beton ntango akende na France batuni etomoni bato babetela lobi o mboka na nga kinya peuple congolais otokobikunda yo moko voilà mama oseya eloko na kokopesa na bandeko na biso bacongolais tozala vigilant tozala intimidé te mama oseya sala musala kozala intimidé te ne soyons pas intimidés yo moko congolais ba intimidé pas mopaya jamais alors ce que opesa nga maloba nalobaki na uta ko créer chaîne YouTube moko soki nzamba kosunga
un jour to banda malem parce que to lobaki lokol ba to Félix Tshisekedi ba côté na ba source ebela lokuta. Il y a lokuta voilà. Maman c'est to côté partout. Même si on lobi que chaque jour na yak. Na ko ya to buka lokuta. Eza bongo. To ko bimisa bango na mpoasa. Eza bongo. Donc bandeko yo ba ko landaka nga ba sepela na musala to salaka Mulo TV comme on a Mulo TV. En tout cas Mulo TV. Merci. Abonné to ko zala kuna maman c'est azakuna papa c'est azakuna to ko bimisa bango na mpoasa. Merci. Donc to bimisa bango na mpoasa lokuta le kaki eza na émission mongo na saki bimisa bango na mpoasa. Na banino na papa Etienne Tshisekedi. Ok. Na kizenga. Na sali comparaison bango mibale père de la démocratie. Ya nini? Père de la démocratie nan. Est-ce que père de la démocratie a combien d'élections? Vraiment. Parmi les piliers des élections, de la démocratie, les élections. Voilà. Un pays où il n'y a pas des élections, il n'y a pas de démocratie. Voilà. Mais comment Papa Tshisekedi va accepter 5 présidents, mais il refuse d'être aucune élection? À quoi il est père de la démocratie? 3 fois maman Oposoya. Il y a vraiment pas batté na moni tango kuna kabuya salembi papa langa to kena poto kozala nayo to kozala nayo donc eza libele to sito fungoli nzela ya kuku ekobima na poisa donc ekozala pe awa obimisa ba na poisa moi maloba na yebike na bendi yo yango mais na bendi te pour lobby okozonga siko yo moko kotalisa yango peza ya kuku na poisa soki okondima koyebisa ba téléspectateurs bazela o lobby oko déchiffrer makambo oyo salaki na chaîne na biso kuna na Mulo TV poko ya kosala yango lobby. Merci bandeko nanga chaîne ya Océan du Congo, Océan de la presse, Océan nga Pacifique. Océan de la presse. Mukonje ya presse. Océan soko ye chaka lo pe yozo grimacer ye. Grimacer ka ye. Hôtel la pe hôtel na se hôtel likolo. Po osutuka okoye ozindi parce que tango ozotokawa. Est-ce que intérêt famille na yo? Jamais. Na longo esike na zali na ye na plateau. Intérêt famille nanga c'est le Congo. Tango na zo ya Kimbangu zo ko accompagner nga. Ndeto zo le mama Kimpamvita zao. Kimbangu azao. Lumumba zao te. C'est tozo mundela bango. Soki bango batiki zo même na mutu ko bazo surveiller biso. Même tango yo zo position que mutu wana zo le Congo. Tango yo zanga msapi yo zanani. Yo zanani. Okokoma place mama se ya ozala te. Bako ba olio na nzela. Accident ko sala yo ozala yo mo mutu kokufa. Donc nzambe akosunga biso na kozalao. Tokoloba nyonso na plateau de vérité tokopanza nyonso. Tofingaka mutu te. Eza bongo. Tokochola mutu te. Eza bongo. Tozana un na mutu te. Eza bongo. Mais mboka nanga ezokufa. Peuple congolais ezokufa. Na la miss. Jamais. C'est là au pesa ngani. Ngana le bata chilo melo butu benginga zoba million. Na kozwa yango mbongo Congo na tongo kotana oyoka na zo yebisa yo na TV na pote la pote na mbongo na lakisi. Eloko batu bazo zanga koloba yango le 10 000. Oyoke mama. Le ba pesa nga $10,000 wana. Mbongo chilo motango pote na pouvoir ayena combien? Mama ayeki na combien? Ayena combien? Mbongo kaka ya oyo saka ba contribution na yo a sangisi $10,000. Soka yo pesa oh mbongo ngana bomba ka yango na chena poche na biso chilo na lekile TV na biso lomboza muyi $10,000 eza mbongo papa na biso bana ko bomba na mama bakufa na zina lifuti na nga yanga na nute je parle na ko bino bando ko pesa $10,000 o bandilo kuta failo tinda ki ba député ba avocat mabe bokeba nga Océan azali mama Océan azali totelemi amen totelemi ndenge totelema ki pe na époque nyonso Kabila azalaki batu batelemaka yango ebangiseki acha mutu yo chilombo pe tozali même na 2023 soki ekozalaka ponga za na posa na ngote ya élection wana soki ekozalaka okotia mutu te okosimba te awa tozana no ebandeli nano moni makambo te oshue te eloko muyibi oshue eloko na kupona kosisa mama peuple congolais kaka peuple tozo sensibiliser azo comprendre biso te vraiment peuple azo comprendre te muta kotinda biso président Fayulu te muta kotinda biso Adolphe Muzitu te kaka marche to ya kayaya tango ye marche na 60 ezalaka match awo biso pe marche c'est dire lelo biso na bato yo ekoya eya policier aza congolais akokima na ye mboka tokozwa ngona maboko na biso topona biso moko bakonzi o bakoza na souci na biso tozokufa boye biso bansenya tina eza te ozotangisa lelo oyo kelinga mwasi na balabala yo oza enseignant ya musika ayo nani enseignant abloqué na numéro na yo Acho na boîte na nani na liste noire. Tu vas lui donner quoi? Tu n'as pas un salaire fixe. Vous avez un salaire T. Nous sommes minimiser biso pour nani. Mais bato aza kokundola mbongo awa. Bakiko na una poto ba patron. India 8 kuna 2 jours 3 jours. Boss.
akomi na ba policier sima policier pe yo wana zo vivre likole liboso un indien Vraiment. non ezali pasi balanda Mulo TV tokozala pe awa bo s'abonner massivement tokozala na mama Oseya mikolo nyonso ko bengisa nga soki po lobi na zala tokozala poto panza oyo numéro de téléphone numéro de téléphone ya biso ezali plus 243 89 80 37 554 bo benga bo pesa biso ba commentaire na biso correction na bino tozaka nango posa vraiment yango esika biso tozobunga bino bo mais munguna te même tant que tosengaka lisungi ezalaka bino ba impérialiste te mundele te tozala mpona ba compatriote congolais oyo apesi nga $100 apesi nga $50 aza na rien à voir te ke non nga na tia onyongo te nana mposa vrai congolais akocontribue na liti oyo biso tozolite mboka soki logo efungwami ezala mpona intérêt général yo mpo kopambwama mbote na bandeko bakolanda biso mbote na babone nyonso ya Oseya du Congo topesi bino merci merci mona mboka en tout cas nzamba pambola yo lobi penza bato bakozela yo po oya penza ko décortiquer makambo etali démocratie o babenga papa Tshisekedi le père de la démocratie bandeko na ngai o ezali chaîne na ye kuna pe ezali chaîne nanga bosa abonné pamba te ezali ovarié pona nini Félix asali ba chaîne ebele ya lokuta baopesa bato baformir biso pe tolobi tokosala ebele po tosunga mboka merci na okabo ya l'homme puissant na sima ya caméra on ne change pas l'équipe qui gagne merci à notre coordonnateur Dacosta Mundele El Campo merci na Papi J directeur recherche et stratégie merci na Sango Mokonzi Parabe biso la biso et merci na mon ami de tous les temps Dieu le soit partout vous êtes bande kolanga tous en abine le mot soki soyez tokokutana qui Dieu vous bénisse bye